Je yebi ba galette outi. Nenge zalaka ba pesa biso ba chaise te. Chege mukala o tout mukile lobama. Mais à travers yango ka pamba boye ozala omo kende poto ndire braza ka c'est pas c'est ce témoignage a faliti. Yo lelo ya jour ba para ba kufati. Parce que manger ce que ba para na sa mabele. Mamni ba olo ba pona fali. Des fois la bimisa ma miso na nzema te zanga. Pour tout le monde appelle ça une chance, c'est plus fort que toi. Ouais. Dans les matins, bon, Nzambi, il y a tout moment, ce na yoki et l'eau m'a oublié les villes la kokarate. Puis la salle a un autre mutatsindanga. Le monde a piqué à Kakada, ma belle malam. Le monde qui a bengi le ngodo, ce na mon simiti la bengi winner. Le so beti 20, ou le so beti 21, ou lia. Ce qu'on a, mon tapé c'est la vie. Na fanda na yoka ba manquer respecter les katana mais c'est la biso mora longwa na manquer respect sérieusement président nda ba bloquer pour la sofinga mais c'est mo ba longwe azanga tina mais président benga ba kanga émission na de pour te dire biso te ba mon finga na ba haute trahison mais bi vraie trahison la biso lingeza la nini nazo yoka na ba tout au fala mais ma poto ce muto chaka 1 euro na simen Olivier Masudi yo na bato tu boka voila nga babimisaka ba voice nga ya bango babimisa ngote to beta Dubaï les seuls congolais wa beti yi bako proposer ba kende Dubaï mais 6000 ba beta te o propose la bien entouré mais yo mo peso zale le côté ata ba conseil ba peso conseil la ngote on a la pose ba misete basé belete awanga non lobela kaka fali c'est tout ma kosi sana karo baninga bana ngote neti nini kar nini mais wo jomoneti za eto temwale la sala vidéo ka vieux mutazo drapeau konga bimino libanda honoré président Fachi kaka fali o kaka yo en fait la ngana mituna est-ce que ça va vieux to zala la ye et moi pas benga la tikas ka bois qui en fait nandi ma to fait sur la monnaie la podium nandi ma te kezai de pour te dire les cas les mêmes fallait mais sauf que azala ba principe ou azala nango na roki peut pas presse benga ninga na ko senga parole de panani et pas maman donc moi que kutunga kutu la ta grâce longtemps moi la maman pour maman ngazanani abeti 21 donc il y a pas le tulu il y a 21 abeti 21 surtout na lobby le boy soko raté obeta 20 obeta ni 21 dans ngazana beti winner les sir a permis étant que fanatique warrior non linga yaya ozongela attitude lo ya kala ozala ki longa ba rigueur la yo ozala ki samba ta YouTube samba ta internet déjà sur 100% 90% on restera déjà la rep pour te foutre ça non ba billet. Fidèle ami, fidèle internaute, ma joie est celle d'être là dans vos maisons aujourd'hui. Au fait, merci parce que vous êtes branchés et scotchés pour suivre Face à Jet Li. Aujourd'hui, je vous ramène Massoudi. Massoudi, un garçon des Bandal, justement. Je sais que vous avez pour habitude de le voir à travers le réseau, à travers toutes les télévisions de Kinshasa, parce que c'est aussi un habitué justement du média. Aujourd'hui, avec ce self-made man, ces garçons qui est parvenu justement à se distinguer parmi les grands des Bandal. Pourquoi je dis cela? Parce que il ne s'est plus passé inaperçu. Partout où il passe, on le reconnaît comme étant un culturel, un garçon, surtout qui adore la culture congolaise, du moins. Il a un passion, son passion lui se Fally Ipupa. À toutes les fois où on le voit dans le riz de Kinshasa, justement, il ne fait que parler de Fally Ipupa. C'est pourquoi justement nous l'avons dans nos plateaux. C'est avec Massoudi qu'on va essayer justement de partager ces grands moments de cette émission qui ne cesse de faire qui vous apporte la gaieté, la bonne humeur dans vos maisons. C'est avec lui qu'on va essayer de partager ces grands moments justement de Face à Jet Li. Bonjour Olivier Massoudi. Bonjour grand frère propre Bandalungwa. Les Olivier Oyo.
azoya mambo bien quoi de Sylvie oyo akenda à gauche droite té salité la maboko les alate. Merci beaucoup grand frère. Merci. Vraiment, c'est un honneur, surtout venant de vous. Moi, Mobali Oyo s'est distingué parmi Belé na Bandalungwa. Ça, il faudrait le souligner. Parce que Oyebi na Mokili, qu'on s'est stabilisé, ils ont bataille, ils ont vraiment bataille. Vous l'avez fait. Je ne dirais pas que aux unions sont Oyo, aux Oluka, mais le courage. Entrepris le courage aux autres disposés pour se distinguer. En tout cas, ils ont ça la paix, fierté à Bandalungwa. Pourquoi? Parce que ils ont l'olinga basoda boinde to na bango pour ça. Si. La biso vraiment quand baloba histoire quoi. On est babeta ka sozo sambelo binzamba Abraham, nzambela Isaac, nzambela Jacob. Les appels batupé les le football ba nzamba Olivier Massoudi. Nengo salelié salé la pébiso. Tout ça parmi bateaux vraiment qui non grâce à la biso fali on la benga toujours moyaya papa langa la PC mbote place azali bon séjour la Belgique place oza la PC maman langa na ketchup mbote la PC baleki langa Marco 6 ko kita bango tout la PC bango mbote donc biso lelo tout ça vraiment idole na bandalunga mutatali yepa mna pose fa ke poto yepa mna pose fa za loko Olivier Massoudi de la prière, il faut même ça Nzamba Olivier Massoudi, Salapé et pas la Bisson. En tout cas, c'est un peu réfléchi, mais je dirais transition moi on a vie parce que yo posa tout le monde a ebi moi kala. Na eba kiyo na maboko évêque parce que je maîtrise aussi la famille. Yo libota mobimba, boaki nangambo nano mususu et bazaka bien on est MK. Na bosa ni kombo ya pasteur wana mususu babo koma côté évêque de yoza mwana oyo tokoloba okoli na maboko ya évêque mais justement après là transition ma musique est belle maman on a compris na ngo bien ta tokoloba ni no pengwa non kopengwa c'est trop dur au fait baloba nini babota maka et bakomaka mwana nzambe te babota mwana nzambe donc ça veut dire que bapengwa te mais juste na zakaka da bonzambe katinanga. Mais c'est important toi la mokili et il faut qu'il y ait une église. Et ça il faut qu'il y ait une église. On appelle un ndako prier c'est bon. Dans la Massoudi normal dimanche la qu'il y a église le vendredi net tout ça boy. Après mission qui na kiliti na normal. Est-ce que vous reconnaître que Nzambe o azako batela yo anatia commission tata? Mais yango tout à l'heure dans cholo bati. Te kolobeza non, c'est pour cela l'obit. La prière ya batu déjà comme on a besoin grâce à Nzambe ce Nzambe te m'a plein yo yebi ve ba galette outi nenge zalaka ba pesa biso ba chasteté chege mukala tout mukile lobama mais à travers yango ka pamba boye ozala omo kende poto ndire braza osala mamna yo ke posomi mutu kozongi oza palela yo oza responsable ba mamutu comprendre ponini voilà ba Joséline m'emporte motema Joël Botekol aux Alaba Moussa Kansai, Swagman, Motema ya Yertie, Motema ya Arlette Yeta, aux Alaba Arnaud de Mukenzi, Pate Mukumbi, vous comprenez, Barikilumbu les barons, Kolo idéologie Bazawana, Libanga Banga, Yves Bajika. Donc, il va Christian Kombo, Motema Olga Salum, donc. Donc, comme Mukumbi, juste Mukumbi, pas à la rade. Non, on a bien été, on a la famille Mukumbi, en fait. Famille Mukumbi, pour n'avoir pas garçon Mogis Mukumbi, je croyais qu'il y avait une famille. Donc voilà Massoudi, l'homme de 5 ans. Ouais. Et là, tu as mis l'homme de 5 ans. L'homme de 5 ans, Fandi là, donc abonné qui est poto. Afali na abonné au qui est poto. La boque poto. Pour la route qui depuis mars, la route qui n'a pas l'engagement abonné au kende. Et ça la ronde est nini? Tant que les Kananzela, batutu ba otala yo, baby qui Massoudi ndenga zawana. A eu visa il y a 5 ans, na kata quartier bateau bayeba yo et tout cela grâce à Fali Poupa. Et ça ronde ni yo moko. Quand c'est pas c'est ce témoignage à Fali. Yo le lo un jour ba para ba kufati. Parce que manger ce que ba para na sa mabele. Mamni ba olo ba pona Fali. Yo mtoye banga na olobani. Te ba po que les cas ba flirt. Mon azala négligé mon ba tutu ba tia kate. Nzamba ba orphelin nzamba lola à côté la kata Fali. Après ça, mon amakambo. Le pour te dire témoignage kaza Nzambia.
témoignage ezaka ya nzambe. Ouais. Siko yo moko tango fandaka ota la geste wana lelo 5 fois mikili ba relation bakisa milisusu parce que il faudrait aussi le souligner avant mikili déjà moi makambo ezaki déjà kotambola kitoko. Mais lelo sou ba relation fumwami surtout na ndenge na yebi yo coopérant tango mbutalaka makambo ne koti na vie na yo omilobela ni des fois la bimisama miso na nzema te zanga pour mutu mota pesa nga chance yo bila bandali c'est plus fort que toi. Ouais. Na nzema te zanga bon nzambe yango tout moment ce na yoki elo mo boye livier langa la kokarate pe la sala ngote mutatindanga yo mona pika kaka na mabela malamu na stepta ozo accepter kaka. Mais obi ke tango zolo baboye na moni pe mai à travers lunettes na yo pour na mona misu na moni pe na mai misu etamboli donc ça veut dire que eza geste moko o efandi na motema. Ouais. Et l'ongate. Olivier Massoudi, c'est vrai que Lolo na bengo l'homme de 5 ans mais ozaki yo mon côté ozaki au moins 5. Ouais. Djemba, Edingwe, Mara, Gauthier Bilele, Nayo. Ouais. Mais, ni nango sala que tout le monde a beaucoup plus. Olivier Massoudi Karandaza présent. Qu'est-ce qui fait ça? Ouais, par là, la co chargé la maïté. Premièrement, presse, après ça, biso visate pour katolobele. Après ça, biso visite tant que balé qu'il a eu. Bokendaka à mon évolution à biso. C'est dingue, par exemple, à coopérater Kabilamba qui nous sommes Bilamba la poto, ayateki. Pardon, quand tu as exemple dingo pesuana. Obe que na bino nyonso. En tout cas, batonga na zaro loba vraiment que na omona bango présent na ba TV. Eza edingwe parce que oza rappelle na tempérament mutu moko calme. Bien que oza na kinoko nyonso na kati na yo. Mais apparence na yo eza ya mutu kimia. Comprendre? Donc moi je m'attendais peut-être que edingwe na Gauthier Bilele nena ndomona bango le plus souvent na TV mais na comprendre raté so ina boa kiboye Massoudi. Na tala boye Gauthier Bilele. Qu'est-ce qui se passe? Kapotedi na ngina lo baloti. Edingwe de nati déjà za mutu alobati. Mala ba guerre muso salaka o peut-être ngala ko salate. Mara pala ba guerre muso bundaka o ngala ko bundate. Era ba guerre muso pe Djemba bundaka o ngala ko bundate. Edingwe ko pera utala ba bilambale. Je sali Marcel Ikemba. Mutua somba kabilamba solo teki la batu bilamba solo la pesivé langa honorable maître Kazi Mbote donc bana mai bango tu baza bien ba défendre Yaya la nenga bien Yaya pas la posate il faut to le ka to lobele mais soge sengi to loba d'ailleurs go fana le qui m'appelle la posa ba koni fratité biso moto to lobi obinini Yaya la posate ba koni fratité ba ya ba lobele biso moto ya to participer détema tout pe kitoko. Ah mais bino mo wango batu musuba lala na bango bino moko kaka. N'est-ce pas nani? Ah te na lobi kaka. N'est-ce pas nani? Olivier Massoudi. Olivier Massoudi la lalité. Olivier Massoudi ozala ngati. Trésor baya boye yebi mamna loba. Trésor baya boye yebi mamna loba. Yebi sanga la leni. Na lobi Olivier Massoudi toke nano lelo pena na benga ki opoto solo là. C'est vrai que Yaya pesi déjà épanouissement na percé ya vie na yo. Yo payé à travers des émissions au lingi au yo kate mutu alobata ma bemoko ya kombo ya Yaya na yo. Mais Olivier Massoudi to mekana encore réfléchir. Fallait un star, fallait un musicien. Est-ce que tu ne penses pas que so mutu moko boye na kwa moko boye azoloba mabe na kombo ya Fally Ipupa et koki ko les penzate parce que aza leader d'opinion? Mais pourquoi à chaque fois, ce que mutu moko boya meki Olivier Massoudi azawana? Au fait, bah tous les lots il faut pas capter le moment boy là, tout le monde na TV bayoka. Falaza ya mututu. Azaya Olivier Massoudi te, azaya yo, azaya caméraman, azaya mutu, azaya sima. Mon problème yanga Olivier Massoudi zalandeni. Betali solo ya vrai. Mais koya ko betali solo ya le kutate. De la yaka. La tali en face, peut la caméra awa. On a l'entourage ya président bazala bon. Ce mutu moi déconné pour na président ya. La tali en face. Na Hollanda oko. Ce qui la bandeli ce mutu moi déconné l'entourage ya président. Na na posate la senga permission. Il s'agit quand la sala ba recherche
na ndenge na ngala oyela ye. Tina entourage après. Ne so lobala yo te. Oh, ouais. Mais nalobi tobo sanate, c'est vrai que ça musala. Mais na entourage après majeure partie au besoin entouré près bah ya bateau besoin entouré prise et ça quand même bateau oyo quand je dis presse donc là je fais allusion ya maloba na yo mais en principe c'est non la star du moment Fally Ipupa. Ouais. Donc na sillage a Fally Ipupa koza quand même bateau oyo ye ayebi la majorité za bateau pe a colina bango. Est-ce que tu ne penses pas que ceux qui y a ça na moi problème moko na muninga to master moko boy quelconque et que yo le ki ya o yepe au lobby, est-ce que tu penses que c'est bien pour te dire na lo ballon l'entourage muta la droit salaire azate ça veut dire batu ba salaire ba rare baza ba kuya et bonga ngala silisa de quand il le ki ya yo be mwana yaya okota la papa loté o bando manquer respect la miso batu ce ma beza o luka papa ou be camarade ou ben dekolo à privé. Yaya tala ah te ya so la zo ko mabe to boma azabe mutasala ba yaya mais un mutu ozolingo kende au delà qui tout ngani o dimele biso o yaza yeku to benga les jeunes te pour tout le monde et comme les jeunes yela mo benga que non comme on a benga lengodo ça veut dire au monde ba mise tout ya Congo. On doit gérer bon c'est Fally. De bango tout baba or. Parce que les gens de exemple tu as coffré et protéger à or. De héros côté ka or ya on peut sa valeur. Le monde ko bengi les ngodo so na moni simiti lo bengi winner. De so beti 20 au lia so beti 21 au lia. Masudi alobi alingite basimba yaya so basimbi yaya. Alingite non, ba manquer yaya respecter. De pour te dire ba voice bato ayoka ka ba voice nanga la lobby na lobango avec cause. Imagine tout le roi grand pour te bongo aigle on t'a représenté pour la Congo tu as la deux personnes ba qui n'a représenté Congo équipe nationale de la Fally tanginanga te malobeza na mboka nga zaka na ba question yo na lobby na Congo na nenga mabete mutema mabepete la pesi frère nanga Christian Mukuna ministère la biso oyo na ndenge ya bonzambe muto défendre biso na lobby la ndenge ya ba musicien toi ka D équipe nationale ya bale na équipe nationale moko Fally Ipupa parce que muta bongo le jomo ba l'éclair la TV on manque Fally respect pour toi la pose ba partie parole te toi la pose ba confort te parce que nga muto apesa nga vie na fanda na yoka ba manquer respecter les katana télé TV. Ah Olivier Masudi makambo zo bimiso yo ya munene Ricky Lumbu le baron moninga ya Mike Longange Eva Modango na lobi maso ke Belgique bato zala ba wana ya solo ba leo kaniki mari tu frère la ngala problème à loboko mais ça va yende benzinde cartonné na Belgique wana donc on les leo kaniki mon ami yo yebi kati yo yebiti kocheka Sara Kanga mambutu achala sakomo leka na to elengele kate na lobi ya Olivier Masudi lelo na benga kiopo tomeka na ope kusulula na embile ki yaya bon lelo en tout cas tozana yo Fally kaka tozana yo na lobi Olivier Masudi lelo tango otala bino bato yo bokendaki bomona yo arena na bato nyonso bazo communiquer tout autour ya Fally Ipupa ozope sa communication pembeni à la star avenir nini au fait comment tu vois tout ce qui entoure communication pembeni artiste comme quoi fait la comprendre na lobby ouais. Bato nyonso yo yebi ba communicaka na kombo ya Fally Ipupa ozomona makambo ndeni mutasala ka communication za ayi mo revient non yoka mutasala ka communication za ayi mo revient ka ye mo revient de ye mutasala publicité ya concert là ye mutasala publicité ya bilamba là ye mo kolanda kule so abeti ping pong na ba maneke ya Balman Crocodile sur la PC mbote Fergani na merveille asa la communication yo na simbi linzanza la zobeta aboy ko l'internet et puis voilà
to compagnie ka ande batu ba vivre événement mais bazana te po ba sala biso communication ba koloba pour na ba réseaux sociaux la bango Mamuntu wa lo babetaka tolo ngai je vais mourir pour Fally non personne à part Marco 6 na mère nana tant na yo ki ba koloba pour na ba réseaux sociaux na bango par là ozo sala allusion à koloba que bato ba na ba réseaux sociaux eza bato ba yaka beaucoup plus pour leurs intérêts ou quoi. Voilà, tout à fait normal. Presse à betali solo monte. Alors ba ngomé des fois a manka ba journaliste était tout le monde ba chronique fois tini ba lobaka. A manka ba journaliste était. Alors ba journaliste ba edaka bango. A retour pe bango pe ba edaka ba journaliste. Mais air place il y a respect les autres senga. Ba PCT a bet au moins que plus de une année les cas l'émission té. C'est dit azalaka Fally azote ka banzembole azobeta ba concert là au salama mutu. Mais pour te dire batu ya réseaux sociaux na loba ngoma di fois ba prouver biso na ba analyse la ba batanga komba Fally te Fally ozalaka obinini batanga komba Fally te Fally ozalaka donc na ba analyse batu nyonso ba loba na réseau so ba boy na ba otanga komba Fally ozalaka pour moi le loba limbisanga na mono ndire avant pas Faustin pas Moni na ma Monique va ba kufa mais Fally pour pas quand même produit mais ça produit mais non pas besoin ya bato bazo vanter mais bato produit non en fait bato bazo vanter ba vanter vie la biso bien en fait bazo respecter yete wala nde souci na yo voilà de laquelle aura simplement baloba nini Fally tinda bato ba finga vous êtes d'accord nenge loba maka Fally tinda ka batu Fally tinda ka boya sala boy mais ngai moko eso yebi la kolo balo pour la première fois na yeba que non ba bloquer que mission na monango la pesi Vincent Chiluzi mbote place ça aza témoin ayo kanga sur la kosi ale ka l'émission parce que bazoki sanga la mutu na yebi période oui ba se bazoki sanga la mutu bato oh mise kingani batina ki ba fanatique kingani na ya la démentir l'habité toye ba ko respecter air ya mboka na kutana na bakuluna ba agressange pour voilà mise la biso mora longwa na manquer respect sérieusement président ba bloquer abidila so benga leki lao pour ya kokoto aller même avenir ngala la Louis ma numéro 30 via cause à la 26 baza ya yo miminga Berto Matuka yebi ba firo jazz ba yebi so moni firo moni gampo te très beau au moni calé sanguinaire wana banque suisse wana bana banque suisse ça veut dire ba yebi mamna mais comment yo tanga ba calé sanguinaire na ba firo jazz me bosani Chibuta Fataki Jojo Fataki la Canada te pesi mboti on comprend de pour te dire ngana lo balo que non près à bloquer ayebi sa vila ngai di ba diete bo bengai alobela ka makambu ya mituka le ba kopa salaka allo bakali susu ba bêtise pour ka la manka musicien alongwa mais pas batu mususu bi kingo za l'honneur petit ministère mo ba le kazo démarrer ministère mo pas longwa obi pas batu mususu ngeza nini et ngeza l'avantage avantage pour yo zo finga pour les finga ministère mo ba longwe azanga tina mais près à benga bakanga émission na de pour te dire biso te ba mon finga te ba traiteranga auto ba ko traiter mais juste la yakaka ko recadrer falaza lengo de photo protéger ba côté la Google ba côté la dictionnaire ba mona falaza lengo d'or mais ebo respecter lengo d'or te bo respecter winner te la sepelate on demande à winner fallait comme sous winner ndenge nini mais quand on expliquer le camp fallait comme winner ndenge ngote na bika na kata ya winner ngo ko saka ba 20 na ba 21 kasi falaza winner na ba chronique foati explique-toi qu'est-ce que so beti 20 et quantité 21 quota de pour te dire que non quand il faut pour avoir vie il faut aïe à taler si j'ai fallu ya au moins benga prise winner donc on a réagir na buzo bango moko bimisi 20 comme soit bimisi 21 voilà de pour te dire que non bata winner ndeni faut boyati prise ça la mo sport mo bo ça bino bien winner wala benga winner azo lié sabatu fort aux oidete pacho chikala aigle à Paris nini yango ezosalaka ke ere moko oyoka mpe mwa batexto masudi kaka ena bata batexto bavoice masudi kaka eza nini kasi pour te dire noni ngana lobalozi est-ce que yo kolinga ba manke papa lo te na kolinga na cause yo moza si ko ebi ke non oui to abatu papa cause la ba erreur mais loko ba loba eza pona papa la ngate
Mais Moukilizo a quand même voix à travers les réseaux. Mais na simen Olivier Massoudi na bato tout bo ka voix langa ba bimisaka ba voice langa ya bango ba bimisa ngote de la niveau fali o azala ngo lelo biso moko to la posa ba lobela biso te po biso monto eboloba Jésus ba wanga ne 3 fois ba wanga ne 3 fois c'est dit to kenda Paris to beta grand arena to beta comme le arena 3 na kin to beta Dubaï. Donc moi ça le 15 donc tu à Dubaï le 9 Brazzaville le 15 Angola le 30. Ça fait combien? Ça fait 3 concerts. Ça veut dire tu as la chiffre 3. De pour te dire tu es éduqué bateau. Mambo tout bateau ba sala. Tu es baka ba trahi biso. Ya mon niveau la chiffre 3. Mais eloko lobby ka siko na sali analyse moko. Au lobby, le 9, toza na Dubaï. Le 15, toza na Masamba Deba. Et le 30, na Piero, nani primero d'Augusto d'Angola. Mais si on calcule biloko nyonso wana, et puis ça combien? Et puis ça 21 jours? Ouais. Parce que 21 jours on a épsioni. Ka 21 jours wana. Biso to fongola arena. To fongola poto. Pour baka l'idéologie tenengeza boye. Nzela fala beti. Basangisa mai na mabele to landaka te to ya démonstration yo mona arena na lokwa ba blague arena na mona lokwa ba blague pour la première fois la mona police otambo la cheval pour la première fois la mona omoni ba mituka la biso na ya 207 wana auto lobana et bima ba barrage ça le monde dirait que non ba olinga ba boma président Mboka. Mais c'est vrai parce que Serex n'est pas la unité mo il m'a pas en fait arène la rochangwa arène la rochangwa et alors il va falloir beta la GLM siko bakangi siko na ndenga Paris donc les arapena na milieu moko stratégique na Paris hein et ça centre au moins sika et défense sika président France a chaka mutu mutema la yi de place to beta et ça na la défense ouais de sika vraiment ba chaka mutema que ceux qui bouki France lali bato ba yebi bas garde du nord gouv ba yebi ba masalanga ba arzad matuku ba yebi ba yaniko nyenze ba ma mona loba Ovo Arena Wembley ING Arena chiffre 3 nini New Arena na Paris le 3 wana chiffre 3 en 21 jours mais ko ça la pe calcul oyo na moni pe makamango tombe pe kaka en 21 jours. De pour te dire est-ce que n'enga mabete te yo kana question te to komana n'enga mabete est-ce que toi la posa bato ba pete la biso calculer to lobi sur la classe te na yo pa na yo kutundo fungolinga te on a lobi le pour te dire que non eloko mba moko ngape na salisi mayele de pour te dire que non baleka ya ba après la ba arme makamuto donc la ya pa mbati eza facilité on t'a pèse au copo ya mai ou bien sur place sur là le beau télémi au trahir ça fait mal sinon tchara mutula mabelo belo sous la balle atala fiancé la ngala zala alayi la ina déconner na combat fali on se pelate je préfère la tongi la mire na tongi la mire ou bien on sait les messages bela ke inde ti la porte Olivier Massoudi le kayaya tout ça on a plateau na biso 21 jours na réalisation salamaki na poto o ya liboso avant la star qui na tourné na ya province na Afrique peut mona même formule à travers 3 grandes productions mais seulement cette fois-ci la différence est que ba mélanger continent et Asie na ya Afrique parce que Dubaï est en Asie donc ba mélanger et les seuls congolais faut le bien cette fois-ci tu aurais trouvé 2 continents mais logique eza trilogie il y a 3 grands concerts c'est quoi fali poupa amema makamundenge nini yo leka ya oza awa ozomona teke biloko ezo komisa musique ya Congo pasi non en fait ba o bazana aura ya fali te ba okokangota non en fait eza mamkutu ya aura te en fait pour te dire oui ba rolo ba kisi ba kolo ba bangamutu et le l'équipe discipline en fait ezate problème ba ministère la biso muso ezaki assez concert à quelque boîte mbala moko assez ces concerts abimi
Mais mon problème, il y a mon vieux à comprendre que non, il y a collé ces musiques, musique il faut l'essayer. Je suis assisté concert à Kendaku. Viens la biso dans la boîte à Massarate. Distraction les à gauche droite, distraction les à ping pong, distraction les à l'inzanza. Guitare. Azamutu yaba principe. Le lobara et le mot j'espère éco toucher batou. Naba haute trahison. Mais bien vraie trahison la biso l'ingé zalani. Nazoyoka. Naba tout au fala me ma poto. Ce mutu achaka 1 euro. Tolali. Mais nous on a biso boy. A pas qu'un passeport. Donc nous ce tikali i au fait là. Na pesi Vanessa. Ma Vanessa mbote mano. Maman na biso muta Gérard biso Patrick Bakala mbote place ça. Nous surtout biso. Bango. Parce que imagine ce oyaka la 10 000. Oyaka la 5 000. Ok c'est la biso. Tu as pas obligé de la bateau de même pour te balobelaka bisoté. Mais mon problème est nga ezalaka pesa valeur la star la yo. Ero loba makambo. Yako loba po batula ba pale ba yoka biso. Fallait moi ça la ba publicité la ye. Na bana na ba makambo tu ba yokaka. To beta Dubaï. Les seuls congolais ou abeti. Yi. Il y a combien de places? Nenga to comment mais puisqu'on anticiper loba kaka. Il y a combien de places? 6 000 places. 6 000 places. Ah, la Jeddah de Dubaï, 6 000 places. Parce que José Dacosta Moutoussiko a 6 000. Mais quand il s'en connaît, c'est les abos. Babylone, il faut qu'il y ait un petit car là, il faut que bon selon. Il y a de la vie à bon saka. Parce que imagine ce qu'il y a 6 000 places congolais à Betty. Mais Hollanda, Bakoya, tout le monde, Baote Kalaba Palais, Baosoula, Baprodicteur, Bakabola. Non, bien. Daouda Mbayo, na Rosni Ngoma. Ouais. On avait ma base, on avait ma di banga la mulembe, continue ba kombola bango mona. On avait ma base na mulembe. Ah, tozo continuer, tozali na biso. Na Moïse Thiago. Thiago, on est-ce que base la biso. Moi, pasteur, il y a bien que pasteur Moïse. Pasteur, vraiment, so, il y a ma Belgique. Vous allez vraiment décider quoi. C'est quoi, dans le bien. C'est vrai qu'on anticipait, au Memi Biso déjà à Dubaï. Le lot fali ipupa azobeta na Dubaï. Natako lobano awa trilogie o ezo salema lisusu parce que trilogie mo ezo salema. Il y a 3 grandes productions. Mais ce qu'on a remarqué, moi personnellement on a remarqué en lelo à travers Malobanayo que Nyo se opesse à 21 jours quand ndenge le kanaka na poto. Parce que musique o fali azo proposer lelo. Est-ce que toi tu penses que après prestation à fali na Dubaï tu as un musicien congolais na Dubaï et na Jeddah par exemple a signé 6 000 places. Ah, pour unité. En fait, problème est que non, et là babo sanara. Fala sengara batute. Batunde balukaka. Fali. Différence que ça dit. Il y a des musiciens oyo babando proposer. Ah, comment ko cancela baninga bon? Naso sola la ose. Naso yuka. Naso la ose. Non yuka. On a jamais se winner, on ni mete poani. Te nazo ndima, nazo kama ndema mbuyo zolo bapona baninga. Nazo lo balonga la. Asenga nazala likamona ko contester lisu e pa fali nini na monité. Nazo lo balonga la bala lo explique en réalité. Trésor Banza, frère langa, aibi mambo na lobo. Nazo yuka yo Olivier. Nga la bala. Nazo yuka yo. De pour te dire, kanga mamno lo balon. Nazo yuka. Et monsieur Tikalaka. Bako proposer. Bakende Dubaï. Mais 6 000, ba beta te. Pona nga, ba beta 8 000, ba 7 000. Po ba loba la nimti. Ote, nzela tout fala le kaka biso to sanini. To le kate. Ba beta ba sa la biso te. Malobeza mboka yo Olivier Masudi. Oza foué nanga, tozo partager la nanga. Tozo solo la menga, nazo poser ma question. On fait problème nazo poser ma question. Mituna c'est pas problème ça. Dangi belo la aider yo. Oza journaliste à qualité. Juste au travail à la chaîne. Mais pour te dire, on a la droit. Il y a bien ça mututu à côté à la catalogue à lobby. Justement. Ada fingi à ta lobby yo telioté. De babanga ça veut dire être à la plateforme faut te partager. T'es toi solo là. Vous comprenez? Non, tout na voilà, pour te dire la lobby que non. Mais tout na nga ya suka aweza que ba musicien congolais. Est-ce que après passage ya Fally Ipupa na la Jeddah de Dubaï, oyo eza salle ozo contenir 6 000
place. Donc, ils ont 5300 qui est débordé. Et comme il y a 6000. Et comme il y a 6000, est-ce que les musiciens congolais, à part Fali Ipupa, parce que Fali Ipupa zo betango. Après passage de Fali, est-ce que tu penses que Batouba Royawana? Tu es faut pas Luka Velanga Dominique. Pas le suivi de Dominique. Oui, puis fait la biso Dominique prêtre. Dominique Litanda Dom, grand prêtre. Velanga Litanda Dom. Faut pas Luka Dominique Velanga Dominique Litanda va proposer qui a bête ça bango. Pour la mona ngate. Oh, il y a solo. Tu es la monté. Pour l'andi ma bon faut pas bête 7000 8000. Papa toi la chiffre 3. Battre social est combien de fois? 3 fois. Battre Ranzambe combien de fois? 3 fois. Toi la chiffre 3. Exactement. Pendant la loba on dirait presque eba bota kai. Prophétie ni ba pesa akatile. Bona bilaka. Fali oyo. Bilako yo. Bona bilako yo ne tembeti. Ozala kanga. Ya Sara kanga. Nzambe. Petitier. L'homme de Dieu Christian. L'homme de Dieu Christian. Christian Bigui, Elvis Bayang. Fera vous, tout ce bongo là, ta chemise à kitoko. Boyana ka l'empire et belle chemise. Ba mo kasa bien ma kamuto kitoko. Ezano za la décité de ce. En tout cas, Chico. Cette vidéo mission faut que nous bêta tout. Wana ka ezano on ka wana na empire wana la 24 et bon chemise à kitoko. Et bon chemise à kitoko. Vous comprenez? Et bon chemise à kitoko boza décide. Makamwana pozo lo bananga ngo trop makamba ba ya un bon chemise ya kitoko nous lo bananga ngo trop ozolo bananga ngo. On gagner on payer mo ba quelque chemise na ngai fola la ta par rapport non qui Paris. Ouais. Mais étant des réflexions na yo mais yemoko Fali Ipupa aloba déjà que après moi ba o nyonso nazo sala ba tumususo ba rolana na sima ba rosala na bangwango. Non. Fala za le roi professeur. Moi aide aux otanga. Et ça, ceux qui ont respecté ma cours et a profité aux autres. De pour te dire, ce prof a fait ce cours. Au commun n'a pas uniforme, on met une autre cité. On s'allie dévore là. Après, on met les tissus au sakana, au sakani. De pour te dire que non, à l'obagi a prié. Mais là, on a un principe. Mais c'est un principe que les gars fallait l'emboko. Non, yo, quand yo, na lobby que non, tu me souviens là, principe peut-être ba bomba mara. So côté l'entourage bien au fan bien. Non c'est fallait l'entourage. Là j'appuie, Si on t'a bien entouré ça na résultat. Au compose là bien entouré. Mais yo mon peso za le côté. Ata ba conseil ba peso conseil là côté. Ouais, on appelle ça une réalité na. Vous comprenez? De tanga na nga mabeto okuta ba maneka ba men bazawana. Mais ba musicien baza quand même belé. C'est vrai que Fali est bien entouré. La réalisation de ce Sima. Est-ce que Massoudi pense que Simane mutakoya té? Mutaka ba parler, anga la betaka mamba Fali. Mutaka ba parler. Ah oui. Anga la posa ba misete bazé belé té. Awanga non lobela kaka Fali, c'est tout. Toyebi nga la balabala. Nga la mona musique la bandongo lelo té. Ba photo la ngai mona naka. Nga bandi la vie la ngai na New City. Calculate. New City za lelo. La bandi la vie la nga. O mère na nga loba o mona na nga. Na moni nga zokola. Wana mahaba fana. Mama mokonzi muta la bénédiction la via Fali wana ma pasteur. Muta la bénédiction via Fali. Na oyo kayo. Ba oteka. Obini ni ba mise ba ba parler. Ba parler. Oui, ba oteka ba parler, ba oteka ba car. Pour faire voir ba ngo que na ba ezali comme producteur. Non, le problème na biso ba musicien. Il y a ba musicien à Congo. Ba tourner ba comment proposer ba producteur. Fallait proposer à mon tout. N'est-ce pas force la ngeza pour la entourage ba tamayele. Na la ville nga bubuli yondela la ville nga ba fisto coloqué. Ngasko na vie moko na lela izebola na linga ka litutu na. Bilonga bango kokana. Izebola. Lela ma be grand pote bubuli. Ça veut dire ngala za vraiment na ba masala nga ba patika wa baza wana donc. Tozana bien entouré. Mon ami Gouda, Star, Kermès Mamoutou Kitoko. Nalobia, Zelana. Olivier Massoudi. Fali Ipupa, nalingina zwana no exemple moko. Fani Tshisekedi nenga zala wana. Obi ke Fani Tshisekedi président Nabiso Félix Tshisekedi za papa na Bon, avant même qu'il ne soit président, je pense que Fani Tshisekedi atala pena ke père Hermopa zongi retard na pale ba gangeli Hermopa bungi ba beti.
atala peke na palais er musupe lelo ke yo pe ate po bakula na poto bino boyebi ba fina bino poto boyebi peke ba na poto pe ba na biloko pe bazanga na palais amona pe vi ke loko moko boyezangi na palais mais lelo papa na ye président siko je me mets na poso ya Fani Tshisekedi tango atalaka papa na ye azomata na suite présidentielle ba honneur nyonso ezalaka tout autour ya papa na ye. Pourquoi na tuni yo question yo tango otalaka Fali question là normalement bon pèse exemple mon roi millionnaire ya ba miki Marco 6 bon on pèse exemple le roi ya Marco 6 te yo nde na yambi yo mo tolo bananga ke oza ya ba Marco 6 mona bafana kasi bon on pèse te kasi Marco 6 a mon père la bango lo te yo pe ngana oso yo ba Janel makambu tout wana opinion na yo mais yo nde nazana ena poto awa ba exemple no pesi ya pas de problème on les opinions mais et bon ba siko nga souci ngeza kana yeba so na pesi exemple wana ngana chité na koloba que tango mona ka Fali o yo mo nga souci la ngapela nenga mabete ngolo ba keno ne Marco 6 nenga zabongo des journaux ya Marco 6 na tune question faut lukanga ponga ne manager lepo problème est manager ya problème est na ebi peke mikolo. Donc, les seuls artistes à la car oyo la génération de ministère ba la ngote donc na pesi millionnaire Marco 6 mbote quoi millionnaire Marco 6 ana karo baninga ba na ngote neti ni kar nini mais do monet za edo tembo aller lancer la vidéo par exemple faut payer cette Marco 6 comme millionnaire veut dire ngotala mère ningaza wana père ma mutu kitoko bon okomobima na question na ngai na lobi ndenge otalaka Fali wana omonaka nini nalingi okende kota ba réalisation te parce que batu nyonso bayebi na bango ba réalisation ya Fali nalingi po kende côté ya musique te parce que oza musicien te mais nalingi na yeba qu'est-ce que tu vois dans Fali oyo monaka likolo podium yamona ke mutu mususu la ndimate ke za vila ngota za la lai omonaka nani mutu mususu wana omonaka nani est-ce oko décrire nani yo monaka to eloko nini yo monaka namona ko ndenge Michael Jackson ce que là la Paris la qu'est-ce qu'on dit la Michael Jackson en fait ah bon de oyo monaka na kata Fali namona Michael Jackson on ma ka vieux Congo manka ke respect ka vieux mutazo atrapa Congo bimino libanda honorer président Fachi kaka Fali o kaka yo en fait la ngana mituna est-ce que ça va vieux tozala la ye moi pas benga la tikas ka bois qui en fait nandi ma to fait sur la monnaie la podium nandi ma te kezai na mon dia la concert mo ya Michael Jackson en fait do yo mona Michael Jackson na podium boni na mona nani te ngana zo tuna ka na mona ko ndenge Michael Jackson mo na podium no ndi mate parce que imagine ko Michael Jackson o beta babiloko la na siko ofani siko liboso na mona siko Michael Jackson o mona ba ousbed voilà donc na mona lo Michael Jackson Olivier Massoudi. Aujourd'hui, Fali Ipupa est une personnalité mondiale, je dirais d'ailleurs. Est-ce que Fali Ipupa est resté le même Fali Oyo Yebaka Erarana D3 Mbati? Est-ce qu'il est resté le même Fali? Si. Non, je sais pourquoi on a tenu aux questions, parce que Lelo, Fali n'est pas n'importe qui, c'est quand même une personnalité. Et puis, moi, Chikon et Ali, Manoir et Koti, Mitou Katalo, Makambu Bele Bele, Oyo Yebi, peut-être Koutou, Ongana Yebite. Est-ce que tu penses qu'il est resté le même Fali Oyo Yebi? Pour te dire, un ambi que nous a quand même Fali, présentation, Ngamoronanu, soit au Fali Bakalinsaka, Biso Batal Bosso Bonga Matane, que j'ai biso. Comme prévention, ça les lots mobile, awa, la pessi, vilanga Jolie, les pongo mbote. Il me touche ma caméra. N'a pas la prise. C'est des camarades liés à l'Ikemba. Il y a un bouton, il va éviter. Vous comprenez. Pour te dire que a quand même fallu. Au bas, pour y avoir comportement, tu fais comme là. Nalikonda. Pour te dire que même fallu. Mais sauf que Azala a principe. Ou Azala lango. Araba principe qui non et loko alingate et loko alingaka. Yango monine singa pe personnellement. Nabi que non, nana ba limite. Na ba niveau là ba grade le et loko la ko le kanate que soit la za petit là. So lenga mutu na benga vina ngedi ba dita fi tala mais nana boduka tala faire gagner la merveille position tala
Gampote Bwenza, position, tala mikolo boy, la PC, mbote la Paris place à Gampote Bwenza, sans défaite, la PC mbote. Dans ça, il a fallu au hasard. Donc, il a fallu au cas où il va changer l'été. Olivier Massoudi, aujourd'hui, on te retrouve beaucoup plus na mama bafana. TikTok ya koinda, tozoye bate makambo eza ndenge nini, eza opportunisme ou bien ndenge nini yo toyebe yo pembeni ya papa, lelo tokomomono na mutuka ya mama, le ozola kanga même awa que vidéo ko salema bakomono na Marco 6 na mutuka pour présenter mutuka na ye. Qu'est-ce qui se passe? Olivier Azo Salanini. Non, ça opportunisme ou bien non, ezaka juste ka tozaka ka bana. Naza mwana ka ya papa te, pour papa bota te mutabota ezanani. Eza mama. Maman. De pour te dire na droit ozala mututu o la lingi. Na roki peut pas presse benga ninga na ko senga parole de panani. Et pas maman. Donc moi que kutunga kutu la ta grâce longtemps la maman. Pour maman ngazanani. Première dame. Mais combien de bateaux bazoluka? Première dame. Na bafana. Première na dame. Jeep, bamone na bafana. Première dame Mboko. Première dame. De celle moi si oyo apesa batu goût yo zala passer à la vie. Kenen pozala espoir lobe simbe la ba memba la bino nanani nanana. De mer vraiment mutu mo be lobi pe to conseil LP livré apesa batu conseil à vie. Visibilité au yozoluka on a tobenga ngonini opportu tobenga ngo visibilité na yeko luka visibilité comme changa la na lobby o changa ko fait mama ba fan eze loko pamba te parce que na landela ka TikTok na yo ozo changa na bara ya ba YouTube so gindenge nini na lobby nazo luka nini na lobby nazala ba parents na nga na lobby na kufela ba parents les jours ba parents ba kufa na lobby ba parents on nzamba tindela nga ba obi vidéo oyo postaki yo na mama na kata Jeep obi za na combien de vues na kenoti ka mama a rosala wenzi obi za na combien de vues vidéo na kenoti ka mama sala wenzi tambona na mente tipo mona mama zale ni to mona te muta mapeka mwana nga to kotika nga eso bi mama na gangela nga asa maman c'est la scène maba gangelinga eza mbala suka na nga mote séparé avec papa de pour te dire na mwana bango toko tsa bango te to beta aux importa chef 3 ba wangana ki mokonzi 3 fois soso lelaki nkoto ke na bango ka système 3-21 3-21 ya mona obenge winner 3-21 et ratete Olivier Massoudi baoze la fali na Dubaï to sto lobeli yango bazoze la fali na Brazzaville le 15 ya mois oyo août fali pour parozala na Brazza. Olivier Massoudi lobini bayebi ke baoze la mboka Kiki Christelle Sassou awa mboka ya grand pote Yannick voilà Yannick Mouawa Christian Kombo Cédar Kao père doublé la PC président Marco Mbote la PC Patrick Tamor ya bucha Tamor ya ba Mondobe ouais nga pesi uke Mondobe Mbote na Miyake la gampote Miyake Mbote Miyake nini oloba oya biso ya Sinkin gampote Miyake bon la pesi nani Isarei ka moko ya ba ya bisengo na bwaki epwani na bwaki epwani na bia isape na mutu na nga va kende poto mais ata mukolo moko te na mona telefone ya obo bisa vieux wana kenelo kende bolo yelo ya la ba to ba la problème te ba la problème te vedi ba la problème te Bogar moko bato tu ba ozela atala nenga atala wana na bengo meti wana mundele la biso ba bébé kitoko ma isa beba te ya solo te abeba te obeba ndeni mutazala Alfred Boyimbo bandalungu obeba ndeni Alfred Boyimbo bandalungu soda mobala est lancé soda de pour te dire na bateau tout ba ozela bazela ka chiffre 3 ka bonne musique o balingaka ne balingaka papula bango ne balingaka lengo d'or la bango nenge balingaka winner la bango ba ozala décider izaka même spectacle était au Samina Dubaï Dubaï et le spectacle lango Brazzaville et le spectacle lango Angola pe et le spectacle bango de bato Angola boya bozala décider délégation pour ya Brazza bozala décider bato tout au ba la posa ba katisa
boye bandenge déjà bo préparer déjà ba hôtel ba makambu tout après no bika ndenge presa linga nteke makambu tout za kitoko kitoko to aka la chiffre 3 est-ce que ba komono na braza bana braza pe belé pe biki wana ba staff no pe belé na braza si ba mona tene ba mona est-ce que vous en na braza dans la braza dans la Angola na mystique a fourmi na kokata ba couple osa pe la koza la Dubai wana na José da Costa na millionnaire na biso moko to bombi wana à la Fred Sida za somme José da Costa ngina tanga komboti wana Eric Jenga te vous a décidé wana Yannick Kini ate na oyoka ba boire ya za prêtre aleki ba tout la po ba millionnaire nga na oyoka ba boire bango na lobilo za prêtre do niveau wana kutu te na lobilo za prêtre ba tukande ba boy kande la tanga komboti chicha black la belle bi mambolo loba ah bon ouais le quoi peut tu ebi kombo na été tokoloba nini 1er d'agosto d'Angola les 30 les 30 les 30 on regarde OK ka les 30 hein? Les 30 c'est un chiffre 3 kaka donc lelo yo zaka na check à 0 baba zaka 0 likolo 1er d'agosto d'Angola to retrouver Fally Ipupa Banangola depuis concert à Souka au Fally Ipupa betaki na 2018 nanu ba mona Fally donc Banangola ba vivra ba méditer ba réclamer ma sur scène ba yoka ngoka na disque ba ba tout ba beti l'Angola et aloka ba robeta na ba kermesse c'est vrai ça ba olela ma ba benga ngasi ba bi aba tout ba beti ka loka kermesse Masudi na boza décider bo yoka vraiment droit chemin to banana bon vraiment la trois chemins pour biso to la problème ya chanter to la problème ya banzembo to bandana bon vraiment droit chemin to so sala bango siko formule 7 ya solo wana kabana suka bali ya mingi bana suka bali ya mingi Paolo Tudilu donc est-ce que webi que production a signé Paolo Tudilu si la bien grand producteur production signé Paolo Tudilu non problème est ça siko nini avantage à Paolo pas à vrai alinga pe Fally à m'ouvrir fallait le sel mais c'est OK yo so producteur mobo kindara gauche droite mais na monde business makambo za ba amour vrai te na kata na monde business za ne makambo ba mais problème est ça que Paolo Tudilu yebi ndeke soki na chef Fally à l'affiche mbongo na ngeko zonga likolo la ngwa yebi que no Paris winner abeti winner les autres la récitate abeti ba 21 donc na ba Paolo Tudilu pe bazana logique à winner abeti 21 abeti 21 donc il y a Paolo Tudilu il y a 21 abeti 21 surtout tala nanu de 2018 à aujourd'hui ça fait combien d'années pourquoi on a raison ils ont 21 quoi abeti 21 ya sir on se la représenter chèque les ba libéré là temenga kota ngo no mo ndé kota 20 pour depuis to réfléchir na lobilo boy soko raté obeta 20 obeta ni 21 donne nga na beti winner le ya sir a pemi obate mo imagine producteur ote ka podium ya artiste ninge ezalela catégorie par catégorie boss Adolphe Muteba Chilamwina moi kotifwe longwa boss de boss Adolphe Muteba Chilamwina boss Yannick boss de boss ouais aso yela premier mwana la JMande ozala décité ya solo Yannick Mouawa ouais ozala décité la JM bon séjour na Porto Place ozala bana préparé York in the state Chic Temba ba Fosset les Kayaya Kitoko bon ngana loba j'en profite justement pour saluer le boss Adolphe Muteba Chilamwina pour tout ce que vous faites pour nous donc voilà merci Nabosani Pété Pati Mahamba l'homme à la petite cigare donc ceux qui Otali choisi ma tata le vénérable maître pemeni na yo monaka que Pati Mahamba lobi velanga Pati Mahamba la PCP velanga ngambe très fort na Paris place Azar la PCD molele moté place Azali donc ouais et dis-moi le père à Paris ouais la PCV na Jojo Fataki Jojo Fataki mbote conseiller ya Guié wa mukonza Grenoble KO toi un problème sur TV KO na pesi millionnaire ba kilote ye pe fo boa kaye millionnaire à kilote millionnaire à Joko question na ngasuka Cédar Kao président Marco Patrick Tomor Miyake Isarei Doudou Mbisi donc la pesi Sephora Bialousa Mbote mère le bika neto sur la race babi moi sur de so kute na ye oye ba rasuma ni mbiso te
Asumani Mbiso, oka komona na bandal te. Peut-être de vie mais kombo la répété. Ah jour okuta na Asumani Mbiso osepela. Ah tampote. Asumani Mbiso. Na Mbiso mamutu. C'est fera bien lusa. Nakanisi souvier na ngai. Oh nakasi souvier na nga tiki biso auto tika biso awa oh là là. Nani? Yaya Chibuta kombo nani tala kombo na ngai tala kombo vie na ngai kimi ngai Boni Kadima. Pe atona mukulutu na nga ta na tangi Asumani Mbiso nakanisi vie na nga Boni Kadima. Le vie na ngai Ismaël. Premier. C'est un ami, mais c'est aussi mon grand frère. Ouais. Question de Souka, avant de kabonana yo parce que tu commis na Souka émission na biso la télé, c'est aussi le temps. Si lelo il faut opé ça conseil n'entourage à Fally Ipupa. Donc dans un bureau il a Fally Ipupa parce que moi makambo belé pe lo ba tout autour à bureau surtout te neka to yoka tina te ko marteler non en fait yo ne sofo lo balanga ponga la yeba conseil on peut ça te na biso to yo za mopandisa ngondo yokaka biso to kota na ba te yoka boye na zongsa non na yoka boye na zongsa boye pour profiter bon par exemple pour na ba o balobaka par exemple que entourage Fally est mal entouré bateau Fally azana bango wana baza batu mabe. Il y a beaucoup des histoires qui se disent tout autour. Il y a bureau, il y a Fally Ipupa surtout kulutu na biso edi badia ta ben indexaka epe moi mingi. Bon, quel est l'aperçu que tu as likolo ya bureau ya Fally Ipupa et loko bat babosa naka avala pesa papa langa conseil pour papa va pesa que conseil était la TV. T'es dans le bien entourage. Ouais. Et lo bat babosa naka au lobby Fally à 3 mbati. Fally à Muzikana. T'es la nina son sur l'entourage compté. Fally à 3 mbati, Fally à Muzikana, Fally à Grecomen. Fally yebi keno oyo ba yo kosi la masudi makambu. Eze angote pour yemo pas vivra na makambu wana pour beta mutelo ko faya la komba mutu. Donc pour te dire que entourage je pense pas entourage la biso za mabi. Pour yemo mbiaka ayebi ko sala l'air tire ya moko na moko. Bakoya batongi yo. Mais ko fele la mutema abando tala siko ba geste là. Kula ndachona ta mayele ya blagité. Bakoya omoni journaliste ana mutana bandali boy abando landa l'air tilo malembe habité beaucoup cela qui est makambo conseil la biso suka ya poto auto jobeto à présenter tout le monde a sa capacité à mutu la mutu pour te dire que non bravo l'entourage la biso toza bien et les angenga kala zo ne poudre la chala mutu de côté entourage bosana pe aza le seul chef oyo ce ba ebise likambo yo kimbala moko mais pas batu musu za la raté avant la millionnaire à kilo de francao toloka ka se fera bialusa se fera bialusa tout moment il faut tikake so zalo bongi. Est-ce que tu ne penses pas que R moko ba cible rabadia ta pona rigueur? Tu ne penses pas? Mais na bien si na le kasi pemi na falizani rigueur non la nayo sans rigueur à telle entreprise sur rigueur exactement salon père coûte appelle moi ça bien vous avez tombé téléphone à bengi bébé tala yoki bo meko changer na lo bien lelo na yambio na boduka na yambio na casquette nini fanatique. Il y a un warrior ou bien les warrior fanatique. Il y a warrior. Ouais, moi fanatique. Vous êtes fanatique. Ouais, bon, on a mis autant la casquette, autant la caméra na biso en tant que fanatique. Ouais. Ce que vous avez loko oyoko opé sa conseil. Ouais. Na Fally Ipupa opé sa conseil en tant que fanatique et puis na bureau na. Étant que fanatique warrior non linga yaya ozongela attitude lo ya kala. Ozala ki longa ba rigueur la yo. Ozala ki sans bateau YouTube, sans bateau internet. Déjà sur 100%, 90% on réussira déjà la rep pour te foutre un billet. Bateau ba kota ka ba rep la biso baza bateau oyo. Ya staff là. Maintenant le ngozong la rigueur lo ya kala nenge zalaki. Après de deux na yena bureau tout au bazala la Fally étant qu'un fanatique la bino boye ba ko protéger mon konzi mabe et comme elle était. Ba place bo safaka mon konzi zala la binoti. Mais boye ba batuni boko fanda la bana batunini o boko le la bango et lo la ko pese tant que casquette ya fanatique yango wana.
Merci Olivier Massoudi, tu as commis vraiment na souk interview na biso. Moi j'en profite pour saluer JR Eb Daniel, il y a Ornella Moussa, boss. Donc mobile kitoko ka lokwa yo ya pembe JR Eb Daniel. Gapote JR, JR Eb Daniel. Namoni pe lisusu voilà artiste Mouchandro vient ngai. Yozo manqué millionnaire, respect toi. Nani lisu non manqué. Francao, David. Millionnaire à Kilote, Djogo Aleki, Djogo tout, à Outoublé Paris. Est-ce que yo lobi nanga ki na boka David Falcao nga na boy? On t'aime c'est forêt bialousa. Hein? Moro. Na oboka lelo, mon père s'appelle Joe Moulous, motema ya Prudent, Prudent à Talakoma Merezo qui m'a laissé sous. Oh là là. On peut se le rappeler pas boss Dominique. Jimmy Lafleur, yo ebi Jimmy Lafleur. Jimmy Lafleur à la radio na di dongani. On peut se le rappeler pas boss Dominique. Ah, Dominique Litanda Dom, wana biso, wana ya catalogue. Wana ya catalogue. Ba musicien, boluka la bino ya betse bino la Dubai veut dire que et alors le zo bisanga iko funa ngepa vient ngai ya Théo Zambrota. Et alors le zo ba ko funa ngepa ya Théo Zambrota. Bon, la bosse de la PSP Mbote la montoya ya Mbibiso Nana Boduka Moteme ya Dibadiata. Plateau yango, ezala ngo pona mututu. Ezaka teko pona bato fali. Boya be plateau, bozala décider azale pe compliqué. Ale compliqué azaya mututu a travaillera na victime te ayaka sel musalale na suka fenmo balongo le lokole donc soza la posa oya ofu la musicien la yo pedi partout za libre quoi. N'avait sur la lobby mabé. Théologie mabé, c'est vrai que biso tozawana pona batu nyonso nous sommes au milieu. La lobby mabé j'espère. Non. Biso tozawana pona batu nyonso nous sommes au milieu du village, c'est le logo tosenga ka le respect de l'autre. Si. Le respect Namaloba. Parce qu'on aime bien ceux qui respectent les autres. Donc, et logo biso senga kaka nanana boduga télévision. Yango anamen. Du moins, on est là. Il y a Jossa Razara na ba production à Londres. Tout ça là qui va publicité, ba marambe belé. Tu l'as dit plateau bozala bato ranking bozala tamité mama bete donc tout le monde a ça plateau bozala. À une seule condition, respect. La dernière fois, moi, Bosenzi ezalati. Bosenzi kande to boy. Le seul leader au dit kaka. Masse public yoki izalati. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que l'Ilobasuka Yangwa nous solobi. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cet entretien. Toshiro Mpeti, l'ami du boss. Je ne t'oublie pas. Voilà, donc, Batunyoso ya Belgique, Riki Lumbule Baron, Eva Modango, Patterson Mukeni, Daouda Mbayo, Rosningoma, Moïse Thiago, Yannick Mouawa, Ndefona Monoposan na Gisasa, Christian Kombo, Cédar Kao, président Marco, président Marco, Patrick Tamor, Miyake Nangai. Est-ce que Miyake la taraka kitoko? Ala taraka kitoko. Oh, nandi. Pate Mukumbi partenaire. Isarei. Batelanga Riki Lumbu Bikara. Biso misato kokati. Obiko sala mabe à chaque fois utanga Riki Lumbu obakisa. Mike Longangete. Ngande lo lingondo cha Mike Longangete. Obakisa Mike Longangete. Mike Longangete. Mutaboya le poto. La peso ba mbote kuna. Place ozali quoi. Laetitia Longange neki na biso. Donc Mama Kabibi Longange, Papa Longange, famille Longange Tumbimba. Ape na poto ya mwasi. Mama Sœur Longange. Bandalungwa, yipo bosani le kilo linga mingi. Maître Saido Benjin. Pardon, Baron Saidi. Maître Saido basiba bwa ki Baron Saidi. Nangana bossa na mutu moko Kiba Botolo. Kiba Botolo donc c'est à travers ces mots que je clôt cette émission. Comprenez que la télévision, c'est aussi le temps. Je vous retrouve très prochainement à travers une nouvelle série d'émissions. Ciao.